nalamuka Anderson ayembe atuna ngai tango nalamuka Edede Mayemba atuna tango nalamuka José Mukeba atuna Cheringoyi Zuzu Zebre Eva menga ayebili kamboyo Merle gonga yaniga mochwa Nagalelu Pona yo ngana regretter Pona la ramatation et le baboye rien ne peut se faire sur cet été rien ne peut se faire souverain mukuluye bologena lela trésor mancour kumbela mokili kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango bajaloué bazobanga banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili nzamba za malamu Zlatan Boloke identité. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Merci Nabaye Bonson Nzamba Salingolu. Yako kutana lisusu na tongo ya lelo mardi na 2021. Merci Nabaye Bonson Nzamba Salingolu kande na lobakola kola mkezala vraiment habitué. So Nzamba Sali wa peso moi souffle photo et baka pour remercier. Merci beaucoup fidèles internautes. Merci mon boss Trésor Prince Mankourou. Merci beaucoup Vienanga pour na opportunité kande zalaka. Merci José Pelé Messa, bonjour Nabino Nyos, Nabi Bosé Belé, son Nabino Andotanga liste Eza Moulay tellement, Jania Fabrice Kassiama, José Pelé Messa, Yalembola Bika, on est ensemble, Bote Nabino Banson Nabi Bosé Belé, Bolandanga, Naboke Bipenza, en tout cas, conseil Nabino, ko partager Nabino de partager mes missions, nanga, commentaires et ça langa énormément plaisir, Bote Mingi na staff américain Nangwaka, bonjour Lendel et Louvele, la merci pour nos commentaires. Merci pour notre conseil. Et aussi Kitoko Damien Kolonga, le baron de l'Essonne. On est ensemble. Pour s'abonner, pour liker, pour partager. Christian Djenga, bon chic. Merci Nabino Banso. Wana baninga ya boss et presse trésor Mankourou. On est ensemble. Nazanga monter na plateau. Quand des samino qui chasse za elengi mingi mikolo to mingi mingi nangamba musique pour musique ndé pesa makambu. Nazala ba invité nangaba ko se présenter. Boye ba bango pe boye bi déjà le quoi bomoni déjà mambeza na plateau c'est que boye bi ke salima lelo beta masolo ya ndule to beta ka masolo ya musique. Bonjour Ndeko. Bonjour Salima Bagneuse, bonjour Nabadoutou Bazolanda Bisso. Je salue aussi mon président Salima Terra 7 étoiles, le king, l'homme de décollage quoi. Ok, on s'est présenté directement. Bazo mon anabaye bité, Eza 3 fois Yang, chef d'orchestre et amateur musique. Ok, 3 fois Yang, chef d'orchestre. Bonjour Ndekunanga. Oui, bonjour. Na PCB. Na profité, na PCB wa nyonso bala na biso mboti. Alors, ngao bazolanda o ngayo soliste na bango Gomez Explosion. Na profité pe na pesi mbote na leader na Chali matériel mikolo ba benga nguma naturel. Nguma naturel. Nguma naturel. Na profité également na pesi na vena ngai tiki mbukusu. Gelor bukaka sans oublier. Ok, merci beaucoup. On est ensemble. Nandenge ki bobino na monde ki alobe boye ma casse babilo les ya ko inda donc. Babilo plateau nimé. Biso to sala ba jete. Mabola msana biso la bandenga ki bobino kasi to eba déjà que non to ke wa pipe to lingine. Au titre na moi 5 kg 800. Yoga. Mazugerber sala Facebook. Po bato basangana yawebe. Azala ki bolingo po mitema milingana kasi yo renverse yango ben wili le gabonais bébé nanga banana we banani ya banana we Patrick Libanais couturier tonga kelamba poto bombara nzoto kasi yo créé na virus o memingambo yebi yeba wozo bomangai liwato bomo Stéphanie Kobongo mama na Grâce Élysée banana we banani ya banana we tout le monde banana we banani ya banana we Pichakimu Yoga
santoyo ezali yanga te soki okoti te mbekende kotuna mama nakola monene nabotama na 5 kilo 800 rigene ntango alingaka bola international depuis loin. Merci beaucoup Ntoyembo Kitoko pona kosepesa mila lema depuis l'Italie toza awa on est ensemble autrefois ya ngambetela so parcours na yo to Oyembo Kitoko parcours na yo je pense pas que obanda kaka pa vie na materazi j'espère que uti musika vous avez beaucoup zapi na parcours na étant que jeune homme otozomona wana ezanga raté parcours ezanga raté donc musique na bande on lo wana na libumu mama ndenge ngamona santa et après yango parce que ngana nous na ndenga bakati no ba famille to ba tantara papa kondo donc moi le oui c'est wana ba wendo na papa kulutu na ngamuta beta ba guitare wana et puis naza susu na sengo mingi parmi ba grand chanteur à mboka na biso papa nanga Carlito ou comme évangéliste je le salue passant papa kulutu na nga pe son âme tupi tukala yemta l'accès ko yemba donc ça la nga plaisir ndenge na bat balubara ah jeune wana a débrouiller moi ko yemba moi bien donc na kopuna ke uta na kata makila et après yango na bande ko bomba na moi trop na ndenga ba famille ba yeba te nzela ni na olinga na sala mais nga mona beke nga funa sala nzela oyo donc na zalaka mingi na l'église après l'église papa na hôtel ah moi bon orchestre ndezalaka ya ba mike après na tango ah non manzanza ku te to benga ngobongo te malroi neti to ignorer pour to commis na place moko donc ce dans lobi bongo ego non exact parcours exact ici ko uta biso c'est que to zala ba mike to la ta ba sous-vêtements to zo ko la ti to comme na ba pantalon soki so na bige na culture na so africain so na bige na lavara na mbula te donc wana c'est que na kosi na sens moi bon donc pour ba responsable Hollande biso jamais na ko lo bateke maman manzanza bani te donc et après yango to otala ah bon le roi na beti pe moi trop bon 2008 Nathalie bon ah nage no pas jo moi mba posana wa moi moke na lala pene na yo okweze sentiment na folo nini na lukana landa nanga na ke pas fait na biso le roi marquis Nathan on a chef d'orchestre Zalara Imani et ouais comment le pas fallu pour pardon on a fait cette mbote donc kolongo wana Nathalie boy ah bon et tomba jour mo bonota la télévision na amina ngamoro boy total ce que concert avait na biso monstre d'amour oisé quoi Nathalie bona ah mon question nga bon et na venir mais ba ça le ba beta ngokara ndeni fona beta tour wana masa nga mo boy nice go la parent français depuis Afrique du Sud agenda sombelanga cassette à $5 na victoire moi ba sera na ba cassette na banda koyo kango bana mo te rouler nes na yo ka bien te mais na seka lito esprit belé bani ne pas tu ko mo bana na tamo bobani na kepe kuna wana représenter un hôtel de la Funa na kepe kuna boy na côté peu demande d'emploi na pesi osenga fallait na pesa et après mauvais souvenir na ngana kitira pays feza parce que basali sanga test 11 fois na comprenant les ana ba chanteur mo bazala wana na kitira pays vi na comprenant les ana ba chanteur mo bazala wana banda ko banganga makasi donc après yango wana ba hôtel ki ah mais je no azane nager mingi na se plan chef na biso Pichu Concorde yimde mtatala bobi mais je no azana batala bo saloka bo mbuye esprit bondeni masa à partir à lobby yana sengla pembe oh tant pour donner peut-être mercredi vendredi donc mercredi na sengla pembe et puis vendredi na sengla noir au côté mouvement makambo bandi tipe na kotara wana bablo mo babongo quoi après yango na yo tala ke bon ndenge jango zo kende le po presse ba série ya préparation Zénith OK na biso mbangu to zonga bom ke ero koti o banda ki obeti pe oyembi pe o sala pe mo album to o assistant kana ba répétition bon tant on a ce qu'on a kota wana ezala indeni ezala ke na koti ba concert ezala souci tant moi so beta Olympia tu as beta ce Zénith de Paris a préparé ce Zénith de Paris on a ce ko babiso ce ko toyé papa et au tombé que concert ba musicien au fait ba kende raté à partir à kuna nde ce ko via beta concert ce ko tant agenda on a ba problème on a comment na ngo ba kosela ba ngolo bani et ça là revient sali inane kuna
et tombé que Nathalie comme mon boye fona que Lubumbashi masolo bien bani Nathalie pe bobanini na kinanga Lubumbashi après na sali ba une année quelques kuna Lubumbashi de na ko sala retour boye na minute na Mater Musique et pas Chali Mater à 7 étoiles pour notre information pour votre information bah fanatique tout il y a Mater Musique et puis il y a fanatique il y a la bonne musique donc le 19 mars le 19 mars au la jour il y a Mbotama et mon conduit Chali Mater à 7 étoiles tout lancé 2 titres et sera pour moi là-bas Gomez explosion Mutumo si donc il y a l'ingati va bien solo il y a l'ingati va bien explosion solo faut tirer la bango bato makelele wana faut tirer la bango so ne guitare beta ba explosion dans na panza na rapena na panza rapé des fois dans le 19 bon soit 2 titres ils ont dit on fait na biso ya iso na PCP Mbote et puis na papier ça pour depuis Miki il est bientôt dans la kina. OK d'accord au comme pavé nanga Chali Materazi 7 étoiles ba biko benga nguma nini nguma naturel les airs koinda je te salue mon vieux anniversaire tozala na to vim sakande masolongo ezalaka na pas na vie nanga Materazi depuis oya bobeta beta na vitesse ko beta pe tant que chef orchestre Kobeta neti Misa ba single ouais oh siga pishanki molinga roi le soldat de la presse papa yoka mwana na yo aleli butu mobimba soswa yoki na mawa esalike ya bosa na kolela kokodioko yoka ce que c'est na yaka mbolingo esalema po evanda na motema oska maritu susi mpe na bonde tushe eza kozela na omika bangu nga nzete yolo na ye botimbuma mpe ye eteli sala yozonga moto akoya kokufa pambe kima yo yawo asalima ye akoda ye matera salo ye awakaka kima mbangu efako ya kokufa pambe yeyeye sodano déjà attention à place ya meillanga mbangu efako ya kodaye pambe ponini yokomi kosalanga boye biso osala baventure te nga biso bena toya bena boulot ok bobeti déjà album na bino ya match facile EP match facile mais tokaki album wana promotion nango ezalaki vraiment apparemment bosalaki vraiment promotion comme il faut te promotion ya match facile même ata présent aseskizaka devant bafanatique ne parce que promotion match facile mingi esalamaka ya junior baometre ne bandeli et après yango yakotombe ke presa kutia nango baproblème moko boye eza privé yango nde moto esalaki pour ke banzembo mosusu esala lokola neti promotion ezala bisoka bozala so bobeti esimbi te komi yo baproblème ya parler baproblème privé nga sikoyo na répondre makambo salima atuninga salima yebisinga bina amonaki lokola promotion ezalaki te yango mona répondre nde salima alobaki batutu bana bapale bayeba nzembo ya match facile oyo mpe bayebi yango te so bodécouvrir yango bocomprendre venaki te bajo pena basala pena boulot et puis rendez-vous sur na décollage voilà album décollage sikoyo ezobima et puis match facile eza lokola neti omoni basalaka yamado pa koko na biso mayeso fabugas ezalaka asala lokola neti générique de générique asala lokola neti na 3 titres mo bowana yango babengaka EP on comprend le sens mon bon biso ce qu'on fait ça avec EP match facile ce que au ce que tout ça là décollage album de match facile on peut bosser la Messimba na monter OK toujours continuer on est ensemble Salima vraiment on est ensemble bon oyoki batunde babwaki batirer na babwaki bao bayembi bao babimisi bao bagangi etant que bino pa vinanga Chali Materazi est-ce que c'est babwaki obi boboka to nini Toboka 2 titres le 19 mars. Ouais, c'est pour l'anniversaire. Non, pour l'anniversaire, tous autres tirants on a quatre albums et Bimasiko jour près à Botama le 19 mars. Et que vous êtes sur mobile, c'est biso peut-être CP là. Obligé parce que tout ça là musala ma kasi. Au monde là bon, c'est au bandi boulot même à 10h. Tout ça en 19h sur 20h. Boulot on est à la coulisse, c'est au la spectacle la mise sur bateau. On est là quoi, le sambo sali na kuku mais bien on est à la mise sur bateau. Bateau ba yaka ba c'est ça na ba concert na biso ba comprendra déjà que
moto aza na makambo mo puis biso ba concert to beta to sala ba plein to beta ba village chez Temba na biso ezalaka dégâts to beta Palme Beach 3 fois et pas vient na biso Cherry donc ba place mo ba place on instant bo beta ngo sala ba ça on ba jeter béni les visionnaires to beta yango le 14 to sala pe na orchestre mo boya mais azo pe na coup de tête c'est ba nene on orchestre ni biso to sala ba témoin tolo ba ah te pour natanga ba combat ba tout mosusu moi je parle que de mater musique donc c'est ça quoi. OK tolo bela mater musique ba musique ezalaka bobo comprendre sauf fidèles aux internet mais boyo kayoka pe baninga ça pe baninga génération na bino ba beti étant que kibobino pe moi lito ezala peti ninga nini o abeti a sepelisi bino to musique nini o monde que et sepeliso et puis est-ce que vous êtes capable de longola pe que ninga beta kiboyo pe na ndenge ya parler ezala nango okoza na mutu na yo bofandi pe bo longola mwa muke we pe na mutu abeta be funa longola mwa eloko bazan attention na lobby na yo ka te na un grand Toyoka net en 2018, Toyoka président Ibrator que j'ai salé à passer donc ils ont un jour mon bon RTVS aya pena bo apesa ngambote sala nga plaisir na comprendre que a ekende bien. Mutu mo tanga na 3 temps mo bona ya sol. Esprit de Marie tout. Ezalaka controversé okoki oyina veni mpona moto moko ata babekisi ozotinga mekanga okoki okoma aveugle koleka baveugle me mabe na yo ozomona te na préféraka beti da love na basourire malheureusement ekomi le contraire basourire ekomi lelisanga objet initi na lwanwa mize babenganga yuma babenganga yu salima babenganga toro c'est ça quoi. Merci beaucoup Ebi Kitoko en tout cas tozoko bakaka et à part wana est-ce que banzimbo kala te ba ancien succès pour bande baza ba idole na biso to ebi ke to uta kuna to imita rande bango poto koma oto za lelo ancien succès on est rosanga te pour ça Nathalie Neti côté pena ba idéologie nanga pena na linga pona betela ndu les alora ba fait na biso na ba alempela mudumo si pesa ka espoir ya solo wana to beta ma ya mari de zo tango na la muka Anderson ayembe atuna ngai tango na la muka Dede Mayemba tuna tango na la muka José Mukeba tuna Cheringoi Zuzu Zebre Eva menga ya bili kamboyo Merlegonga ya niga mochwa Nagalelu Pona yo ngana regrette Pona la ramatation et le baboye rien ne peut se faire sur cette terre rien ne peut se faire souverain mukuluye rien ne peut se faire manolo vakara rien ne peut se faire na mokilo ya nzambe sans que nzambe zala nkolo esalanga mwasi na ba bloka idole na quoi. Merci beaucoup moi question moi ya curiosité to moni Jali Materazi mikolo yo aza comme pire petit ya Kofi Olomide na habité qui est derrière ma solo ana moi ça question fait na poser mon mais yenga ka na moni yo na raisonner sur beti bloka ba vie moi question ba bien comme pire mikolo yo donc to sentir yena Kofi kita qu'est-ce qui ne va pas ton message n'est pas terminé Simon bon Jali Materazi pire petit ya ba vie na ebele Jali Materazi mo romone pena viene de fao basalara Jali Materazi romone be mona na vena biso mo pa onenge alobare te yo linga ba jeune te mutu ko ma terrasse mutu ko ma terrasse mutu ko ma donc
étoile montante ozo comprendre donc lumière ba bomba ngoti tant au sala boulot bien au monde pe que ba tout au pe ba bandara libosono ba ndolinga pe ozala pembeni na bango donc ça po asala musala ne bien yango emso mona ozala na pembeni na ba petit ndenge pas ala wana mai sofa po OK trois fois yanga na zongi mo na loboko na ngapa Gomez explosion bobio nde makambo boni yo parcours non ndeni mon parcours nanga eza mo mulai eza mulai mais plus précisément penda na kina orchestre moyaki pour fan déjà qu'il roi foyer mon na secteur on a venu bana tout ya bandal baebi ezaki bino na combo fixé ezaki kala que donc olongolo kuna mba moko pa matin oui franchement donc yo non fraîche yo non fraîche c'est que pour beti déjà nazo beta kaka donc na banda ka ko beta nazo bet donc nga na zana niveau mo déjà de bayoka nga déjà bon dis moi santo eza ngati un chef moi nze mon appel rappel la biso donc la bête déjà belé oyoka nonga déjà donc naza déjà produit mon naza déjà na oya toujours affronter donc c'est à dire que na remercier le président na Materazi donc c'est à dire que azo relever pena bilo mo za kati na bisoko azo comprendre ma que tout le monde est facile on a za na mo elo ka za na talent tout le monde Gomez wana tout le monde Onésime wana ils ont ça la biso moi bien penda donc le so kebe place mo bo au monde par exemple ta vie moi azo reconnaître que au Gomez donc c'est à dire que place aux ça la peu musala bien quand des chefs OK Gomez boya kaka boya oyi aux non fraîche ou sinon nulle part le so ki oka to mona ki Gomez a commis et pas ya viena ngai vibrator longwe kuna commis pas bina filé bon ils le mona lo beza que président nga lo baka bi Gomez ezate que oro sala mutu mabe 20 bola mosali mutu mais le colon mabe mi balé au bosani bola muti mais comportement est-ce que ça rapport mutu nyoso te raison pour laquelle aipsenga ngo aipsenga Gomez combien de basala nga mabe mais lelo na mona onka normal donc c'est à dire que ezatan na lobby te que no longo ti ezatan donc c'est à dire que ezatan nga donc ngana na posa ba découvrir ngano awa donc lebe na moi quotidien bato na ba ki awa na profiter pe na pesive na nganda ilunga luterie le yebia yebsanga Gomez yikampiko OK trois fois yanga les lycées poto ka Gomez misapi po yonde oza pistonner quoi eligananga ya suka epai na yo esika moto akufanga bato bazangaka te yoka mawa Junior Baometo yoka mawa Nadine Baometo nzete na kati ya zamba kata na yo bongo ngai moto yo ozoboma na kuzu kasi eba ejour nzamba kosambisa yo kotumbola te boto yo ekaokangala na baparole daramu na yo nadi edi emongo rachidi asumani Simon Lumeka soki ndango pena buna nenga mawa yoka mécanicien lembani ya ye voiture mwana docteur akufi na malaria na espère na love na kufi na basusi kokamwe kolenga ye eligia na ngai ya suka epai na yo Junior esika moto akufanga moto azangaka te Merci beaucoup Lembo Kitoko pour nous sepelisa. Mon réalisateur Rodrigue Wawa, on est ensemble tozoko bakrasko idole no ezalana. Idole nga déjà sina na bete déjà pour venir nga mochwa. OK, yo idole. Ils auraient vu nga venir mochwa, mais basé belé. Mais au na bande ko rêver liboso. Lix et ezaleli nenga zalaka donc yembeli surtout kunga donc des fois route après wana na kitaki na koya pe idole nga muso zala na ninga mingi na yemba bango pour ba comprendre mbamo que non ya muso zala cette fois-ci ngana ye pa na yo pour yebisanga soki vraiment na motema na yo linga kanga Jean-Jacques Mutswale on va comprendre que Jeko Burumpe mais ngana yo kona be idole ba scram ozo beta ba scram net Scrum nan c'est le Scrum voilà grand frère na biso donc c'est le Scrum merci na popo à reconnaître qui
président na biso Charlie Materas basali ne featuring na album na ye donc wana pe fait na biso ko mais nga ba idole na nga za ndeti kala banda obinga nga mutu na nga transparent ba tula mondongo na PCP mboti ya animateur à miel banda obinga nga kala abarambwa au moins bena mutu mo tu du là tu du na là maloba ya nzambe ya solo ete ya biso bolingo elobi moto azangi bolingo akomona nzambe te memelelo pourkui oyebi osala ya leboye oyebi efasa lelo ya tro oyebi esali malinga bato basala mabe te kolinga se mingi na mitema ya bato yale fomo sacré mfomwe ana Élysée électricité sacré dempela chululu chulu chululu chulu nalela kongsin pona nanini yo saliboye nalela jipe mundu pesa sko yare esprit de nalango ata ba changer PDG jamais ye abengana ka ba travailler ya kuti na boxe soki osenga bandomba kataka komba ekasi bitumba ya bolingo. Merci beaucoup. On est ensemble, fidèles internautes. Ozoko Bakaka, 3 fois Yang, étant que chef d'orchestre, Pavinanga, Charlie Materazzi. Je sais que Koufan dans la liste. Et puis, les gars, Ofandi Botozara, chef. Un chef d'orchestre, il est chef d'orchestre. Mais il y a ça, c'est second. Ah, ok. Tout le monde. Chef. Il a la tête. Bino ba chef ya orchestre étant que bilingue na groupe Ambizanga te moto beti na li solo ba ça yo casting 12 fois dans système ba 12 wana qui tira pays vie bo sala ngo na kati ya et pas bien na Charlie Materazzi biso salaka mo so yebino ko yemba yo mo ko ba ke président mo ba lo sida muto te dabo so le biga okoti donc c'est okoti pena ya solo maman pe so pe emso obi banzembo maman po bani no yemba so pe obi banzembo obi to na guitar test na ba casting wana izalate o ba fan di so non ça non ba tu ba sala makambo wana baza ba bosser te ba bangaka au banga adversaire mo raye bo banini ozo ba te yo zo titulaire so banda déjà makambo et puis obosa kitoko parce que obangani olonga pa vipo niveau zo kumsela nga Charlie Materazzi mkono lala na lote ata yo olonga na kata ndoto wana sali matuna ngani naloba boye muto asambela nzambe akumisaka nzambe mo aloba nyata sata bablongo wa bongo parce que moi muto akumisaka satana alinga kubatanga leko nzambe te parce que ngana asko par exemple pembe na nzambe na akumisa nani c'est ça quoi. Merci to comme na suka ba sayango na biso to pe émission na biso mokola lelo ngai Samuel ba news nanzalaki contente ya ko présenter bino yango masola musique na Kishasa nde makambo pesa makambo za makambo on est ensemble bon continuer na ko s'abonner ko liker pe ko partager et ça l'a énormément plaisir merci fidèles internautes merci ba bon so balanda kinga avec attention papa tozaka na yo moi le impa suka projet to comme sko kabwana et c'est ça va fidèles internet nyos au Hollande partout dans le monde entier. Patrick Libanais, Premier ministre de Montréal, Yoka 3 fois Yang, Boda Luando, garçon Chypre. Allô, 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 Yambanga ko chéri nanga. Palado, 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 remets les bouts dans les couloirs. Yoka Maloba. Et ça, non, manzamba bombama. Sinon, ba fitou ba ko craquer. Pas les plus forts, les plus riches, les tout puissants. Et ça, non, man, la bomba bébé, non. Papa, y'a tout ba ko craquer. Pas la plus belle, la plus sexy. Nanzela Stéphania créé un accident. Allô, 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 Yambanga ko Ben Willy. Palado, 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 remets les bouts dans les couloirs. Yoga logo, côté de résonance, Jonathan, les compagnons d'Aleki. Amour promis, j'irai à l'infini. On s'est promis à des my baby. Des jours et des secondes à toi. Pas de sens de chéri nanga yeye. Ya gobe sanga bolingo la kakinga. Ebele bakufa batika bolingo. Jonathan les compa kenda. Personne. Kintima, Julia Mama.
Kintima osundolinga na pota lilita Julia nanga Kintima osundolinga alongi nanga komi pano publicitaire abatama ata motwala mwina pongiazo yebake nazolela mbolingo Kintima Julia mama Kintima osundolinga na pota lilita Personnam Jonathan Likompa Linda Liki. Merci beaucoup. To comme na suka, on peut profiter déjà mbote na baiba Holanda yo parce que télévision zangonga. Na émission sali maso pesinga moté. Ba kosilika ba banga idega. Wa na profiter na ki mamba on appelle ça pena ba mbote na Patrick Libanais. Premier ministre de Montréal, toujours au contrôle. Et là, la tête, puis Shanki, mon soldat de la presse, Boda Luando, garçon Chypre. Yana Monique Fanga, fille de chance, la parisienne. Yepena Lobara. Franchement, Yang, tu chantes bien. Donc ça là, on a plaisir quoi. Donc, na kesus na ngambo Istanbul, Crispin Dembele, la garçon swag. Na keguna aux États-Unis, Patrick Tsangani, ya mère Jessica Fatima. Donc boss, talara yo dans na Lobaru tout yebi Oza TV. Mon boss Manix Maninga, ya mère Anna la douce de Bundes. Kesha leader Moussassa. Zinganyao, garçon relax. Toujours Zingania au garçon relax, toujours mon vieux bambo tenangwana. Nake una na Luanda donc les amis de 3 fois Yang, délégué du swag Lenda Oloki, Jacques Bodo Gogan Wata, Jérémy Abedezo d'Angola de moi, na koti na ngambo Brésil kuna en Fosombelolo, papa Wifi charge à Brésil donc Brian Kabouya, fils moi garçon sombria et là la te Luanda na maboko na ndenga chacho. Donc Ange Diaki maman sociale sans oublier donc je vous aime tant. OK, merci beaucoup. Pour moi mbote la baiba Holanda yo. Bon on appelle Simbote. On appelle Simbote na cour de Grand Luanda nyonso. Bon on regagne Tsango Edozeimo international. Ala kudibanza tomoni molobeli sans oublier aussi na bosani pe massa na Abraham Ngovu wana na États-Unis mikila produit habitant changé. Na bosani te Gelor Bukaka RK patron merveille. Merci. Merci beaucoup, merci pour notre disponibilité na bino en tout cas nazaki ne sengo yamba bino bobeti ba. Pardon ce na bosani muto. Ah, ezafo ndula sema sana ngayo wana mon privé Carle Makengo donc na lela effort. OK, Carle Makengo, on te salue lela ya des gars, on est ensemble to comme une souka. Merci na confiance un peu fidélité, ozo continuer kope sangai na micro ya Kumbela Mokili, salut ba news ka ndalo bakanyo so makambu. Merci 3 fois Mobali, 3 fois Mobali, Balbi Jules Valaqueur. Merci beaucoup na ba conseil ingénieur Fabrice Kassiama. Nazoko baka ko remercier bino Eric, merci beaucoup Eric, je te salue mon vieux compagnie qui m'a mis à sa mémoire, on est ensemble pour continuer à s'abonner, pour liker, pour partager. Na profiter pour présenter ma condoléances nanga na famille à Gwema Mobimba, Dibali à Gwema Star, mes condoléances, on est de cœur avec vous quand des bibelobi. Toleli na bino batu, bozo lela na profiter pour na souhaiter ba joyeux anniversaire nanga na Kikas Pay, babi artiste star Kikas Pay. Moninga Nancy Maputa, merci Christelle Kamosi, Espé Fumu, Kevin Santa, Christelle Kamosi. On est ensemble, vous s'abonner, vous liker, vous partager et ça a énormément plaisir. Lendel Ouvelela, merci pour nos conseils, Nabino, Nabo Sanité, Dan Wax. On est ensemble, vous s'abonner, vous liker, vous partager et que ça a énormément plaisir. Et que ça a plaisir. Béatrice Mazembe, vous s'abonner. À la prochaine édition de Tokutani Bisonabino. Junior Mbia, les maestros, ya mère Karine. Santoyo, ejali yangade, sogoko zite megene rotuna mama, na kola monene, na bodama na 5 kilo 800. Miko yeleze, sebweza bawai. Mwazalaki konvivre na kobanga nzambe fidélité na ngai ebomisi ngai nazalaki kolinga yo nazalaki kobanga kolinga basusu penwili na nga papa santoyo
ezali yanga te soki okoti te mbekende kotuna mama nakola monene nabotama na 5 kilo 800 héritier nzuzi nzola ntima ya mère Fallon père ya Erifani Cole santoyo ezali yanga te soki okoti te mbekende kotuna mama rendez-vous le 19 mars biso tout tozela album décollage 2 titres ebima wana vena biso ya isane papier sapo santoyo ezali yanga te soki okoti te mbekende kotuna mama nakola monene nabotama na 5 kilo bologe na lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mankuru kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi tosabone biso tu na chaîne oyo kumbela mokili tala bango bajalue bazobanga banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili nzambe aza malamu islatan boloke identité